Bon, Wadol. Boboyana Cyprien. Ok. Au saliga nengi programme ezalaki. Bon, c'est bon. Mais zeme ozanango. Eza ye to ayete. Bon, Wadol. Zemi. Problème ezate. To continuer nanu to solo la. Vraiment Wadol nazane esengo. Esengo makasi. Ndenge bokabwani. Mais problème ezali. Yango na solo la. Na yo. Je te déteste. Moi aussi je te déteste. Je déteste encore plus. Moi je te déteste encore plus. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Vanessa, ça fait longtemps, hein. Dis-moi, t'es devenu quoi maintenant? Je suis devenu poulet. Souvent, je me transforme aussi, je deviens cabri. Allô, Wadol. En tout cas, premièrement, félicitations Nandenge Bokabwani. Au sali vraiment programme Ndenge Zalaki. Problème o ezande yangoyo, Wadol. Na yoki pa ya nene ya bazoloba yo baboyi yo. Me yo nanga toyebi eza bongo te. O eza problème. Wadol. Cyprien abendani. Me yete mutaboyi yo. L'infidélité ne va pas tout le monde. Si on t'attrape 3 fois, faut laisser. Les nous autres comme ça, on continue le combat. Comprenez? Wadol, nalobite oloba. Yo loba gana ote. Mais loko nena claircir yo après 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et koko memiso ngambo. To mibali yo bakoya bako chanzelo ide na makamususu. To makango zana ye déjà avant Cyprien abendana. Bon, côté kuna pe na koloba mingi te. Tant muso makango pe zana ye o utiliza ki kaka po Cyprien abendana. Wana problème ezate. Ezaka ba technique ya chasse à l'homme ya obengana mobali. Bravo Wadol. C'est que zemi mi balé. Teto zana nouana. Wadol. Luka moye osala lika moko. Batiko lobake Cyprien aboyo. Awan internet mutu baboyi ezakaka Gloria Olangi. Ye penza baboye. Me yo baboyo te. Yo muto sali Cyprien abendana. Na ba technique. Na lobi te o dévoiler ba technique wana. Na lobi tika bato sikoyo tia bango ata bulu yeke moko babando loba Cyprien nde mutabendani po bozaki deya na matata. Po soki bazo loba Cyprien aboyi yo. Babando condamné Cyprien. Yo bazo komisa yo. Pour le moment, Erosalélengi. Après 1 année, 2 ans, Erosalélengi. Ce qui moi, ça Cyprien a comme takeyo Erosalélengi. Mais si koto salaboy. Un garçon qui fouille le téléphone de sa femme, c'est afin de maintenir la relation. Mais une fille qui touche le téléphone de son gars, c'est pour détruire la relation. Cyprien na moi sinaye et pas ya zongi babeti o kara. Babeti ba fanatique no kara. Babeti internet kara. Oyebike o tikala yo moko na kati ya filme
bango balongwe sikoyo na kati ya filme ata yo moko wa dole balobaka ke Cyprien aboyi yo soki aboyaki yo na ndenge solo elinga ozala bien wana ye moko mutu aboyi yo me yo yebi yango bien aboyi yo te abendani nde po akoki yo te wana mpe problème eza te ezaka batechnique ya kobengana ye me siko wa dol likambo nde eza awa bato bakoma oloba yo nde baboyi yo mwana bato ozalaki boye olobaka na yo te mibali ya poto boye makambo boye nyonso wana ekobalukela yo surtout soki après 3 ans obali mobali ya sir te ekobalukela yo ata biso na tokoyoka yango te me kobaluka siko kanisa yo oza moto wa réseaux sociaux Cyprien aza moto ya milie na milie kuna mpe aza Cyprien kaka siko yo ozali moto internet na internet ozali komona bandoloba kaka na foto na yo na miniature siko kanisa après 3 ans 4-5 ans bakoyeba ke wa dol ntango azalaki na Cyprien soki Cyprien ye ake kaka boye ya koti na Joel soki Cyprien ake kaka boye ye wana na nani oyo soki nani ake boye wa dol mwana wana en tout cas alinga bon eya bongo te me nazobeteloka parti ndenge kokoyilo après 3 ans 4-5 ans nazoloba no mpe teke mpo namoni yango mingi na vie yango nazwi expérience non makambo nazoloba no nayebango banda age ya 14 ans nayebango banda age ya 14 ans oka bemission na nga no nalobaka nga naboyaka basi te basi mutu baboyaka nga on comprend. J'ai couché avec lui pendant 1 an et demi. J'aimais coucher avec lui. Il n'avait pas peur des nouvelles expériences. J'aime les hommes comme ça. Les hommes qui me donnent du plaisir. Boule kaka. Siko yo. Balobi Cyprien mutaboyi yo. Siko eza solo te. Ngata kuna lobaka basi baboyaka nga ezaka ya solo ou bien distance ekaboli biso mais yo Cyprien abendani akei atiki yo a préféré azonga pa mama bana na ye akeluka mwasi mosusu te a préféré azonga pa ya mama bana na ye yo moko yebi ayebisa o bien tina nini atikaki mama bana na ye oyebi yango banda Grèce abanda koyebisa yo obanda koyoka mpe soki azoswa na telefone na mama bana na ye ndenge agangaka na ndenge alobaka donc soki Cyprien abendani azongi ba mwana mwasi oyo Cyprien alobaki ke te mwasi oyo nga na ye esili atikali kaka mama bana na nga tika nga na tonga vi na nga na wadol yo kanisi nga papa no naza zoba nga papa no onaka 24 sur 24 libanda na basongi na bato batongaka normal na bakizengi na bana mayele na bakolege na nga bazoba omoni nga nayebi moke nayebi mingi tale boke siko makambo na oloba no nayebango banda age 14 ans. Alors wadol siko Cyprien oyo mwasi na ya Cyprien ye a Cyprien akei alobi akende na yo siko Cyprien akezoti na Grèce
abanda kolingo banda Congo pona mwasi na ndako azako mona fitire zate oye azio na Grèce bokomi awa musala pe kitoko ozolela omelisi même Pamela Soyi bobimi na ndako likola bilengi siko Cyprien ake atiki yo obwaki ozwi doki. Est-ce que Cyprien azaki na posa te botonga vina yo? Oui. Ata olobi te toyebi yango. Atikaki mwasi wana libela. Soki azongi pa ya mwasi wana elakisi a compare yo na mwasi oyo yo atikaki. A compare mabe oya yo na mabe ya mama bana na ye. Ya mama bana ne pete. Siko likolo nango aza na bana misatu ya ye. Donc mama bana zui 10 points. Mazo continue toujours kozala na yo po tonga vi na yo. Metango moni ba oyo yo moni siye abendani. Siko oria bendana ake luka mwasi mosusu. Ma bouleke ona kende luka. Akokoza so plus mystique ke wadol. Po wadol na mwasi na ngandako na poni mwasa ndako. Siko sowe na ke luka mosusu. Na kende zwa. Kereni mboyo. Akozala suka koleka wadol. Po ye azana posa te azwa mwasa mokolo. Fwa no kita toujours na se. Yoza mokeke mwasi na ye ya ndako. Siko so alinga kozwa mosusu. Kereni mboyo. Aza mokeke yo. Omonde alinga okende bongo. Siko akanisi bongo alobi te azonga pa ya mama bana. Mabe ya mama bana amoni yango eza bien. En plus bazana bana misato. Yango a retiré. Yo pe oya d'accord. Au contraire osali feti. Yango na wadol ngai ebongi na signalé yo. Po yebi bien. Ngai munda wana kwa encourager yo. Ba émission zawana. Na lobino mbalaboni erango yo yakoboya ye. Oboye na era kitoko. Na er moko ya bien. Na er moko te ya balabrine. Labrine er wa boyi jani. Hey. Eza er mokoko ya nzela mai ndombe ke baka mnyo koko dinda. Me yo, obwaki, oboyi Cyprien, kaka tangu kare de mare, ekotika na nzela kingasa na mbuteaji wana, oboyi wana. Oboyi na mumamo waki toko wadol. Me, kaka nde bazoloba iye mutaboyi yo. Luka osala ndenge nyonso obongisango. Créer ata ba faux compte baye bategeza yo. Banda ko komela bato basala ka mission. Loba Cyprien abendani wakangaki wadol na Joël. Akangaki wadol na garçon moko yentiye. Akangaki wadol nzoka bimaka na social oya mobali. Ba mikolo centre bisika zalaki. Bakangaki wadol azobima na professeur na bango yekol. Miteka bazo ndumba bazo o tromper Cyprien problème ezate. Wadol lingo fingama ne bandeli. Kolingate bayokilo mawa bakumisa yo. Po yo moko yebi Cyprien aboyi yote. Cyprien abandonné abendani akei. Yo posalaki technique wana po ye moko abendana akende. Me folinga sikoyo o laksa bato tina. Koloba noteke wadol mutaboyi ye no. Loba kaka na ba commentaire na faux compte.
beta penza vraie version po yo moko za kolo version mais sala siko eza yo te loba nga daza na Afrique du Sud na Cape Town mais ya nanga aza camarade wa Dol Cyprien akutaki na motu boye akangi bango boye mais nzoka ezalaki pire komanda ba air wa Dol balaki na motu wana na 9h30 ti 14h Cyprien ye mutanga mati kote mususu Cyprien sololi akei motu wana zongi beta penza ba detail ebima neti mutango wana pembeni na bino nzoka eza nango yo moko ozomi funda yo moko soko mi fundi yo moko zela sikoyo tofinga yo limbisanga nga muna opio conseil mais nga pe muna kofinga yo mais problème ezate po o ezali c'est votre vie yoza na posa après 5 ans après 10 ans ozala bien non alors soko oza na posa après 10 ans après 5 ans ozala bien en couple na mobali moko ya âge na yo mobali oyo sepeli ye pa langwe yo surtout wa Dol mobali oyo kozwa ezakaka te yo love ye mais ye fois love yo koleka oyo love ye na lobi boye wa Dol même yo mobali yango olauki ndenge nini mais zwaka bolingo na epezaka yango ya ye sikoyo alauka yo koleka yo lauki ye ya lauki yo mais ya ye eleki dose omoni eyokende bien sikoyo soki ye wana boza na ye o Cyprien kei bo continuer soki ye te yazalaki ka po débarrasser na Cyprien en tout cas ki kaka lango bwaka ye lisusu ki kaka la toma na lobi po ta musu bobimaki na ye po aza kokabela eloko moko boye po na eloko moko sepelaki obia po na aza wana tout le temps Cyprien bosangisaka nde nzoto kaka dimanche mais ye ntango mosusu 5 fois ocomprendre mais siko soko olingi obalana na ye omoni kalingako makasi bobalani soko omoni ke yo na ye fitile kozala te ata yo lela ye makasi omoni ye lela yo moke bwaka ye kaka sikoyo bwaka ye ndenge Cyprien akei soki epanza sango problème eza te pourvu yo moko na faux compte obanda tonga yo moko ozotia bacommentaire na bapage nyonso bazolobela yo ozokoma mpe ebele ale biso tozoya tobanda ofinga yo okofingama vraiment oui oyo ekozala teki analyse non okofingama mais supporte ofingama kofingama wana eleki ke bayokelako mawa sikoyo tala nene ya ndenge asala émission wa Dol zala no kalme mibali baya bongo nga kutu mobali soki abaningaka mbala moko so namoni atungisinga mingi mpo na nakimisa ye na 500 euro akanisi azopesa batechnique ya bien grâce te moza kosenga combien 1000 bakopesa ye asengi Dubai bafuteli ye asengi hotel ya moins cher bafuteli ya cher voire même asengi eloko ya somo oyo bato bakenda koluka bino bokanisi nini libala te teste ya vaccin batineli bango ya moniato tala bolanda batoli ya nene ya te nene ya tika balesono wana baoyo senga basengisa ntango mosusu bango mpe bayabaki mibali na yo bayaki nanu mpo na batala yo soki osengaka to osengaka te
Yibo bandi 500 bakei. Ambo. O continue robina kuna. Bon, wadol, tolo banabiso. Yozo mene nene. Yo ana poto na France. Cyprien, on sali bien. Côté kuna, en tout cas 10 sur 10. O boy, o... Bo kabwa na moma o na lingaki. Nazane sengo moko posa ko yamba yo. Na memo na lipeka. Okolata pantalon. Na lipeka te na kingo. Olati pantalon na cheo na kingo. Likolo moko koto, likolo moko koto. Nazo tambula na yo. Yozo tombola maboko likolo. Ozoloba, on a gagné. On a gagné. Po wana. Ezagi suwe na ngai. O kabwana na ye. Na nenga mabete. Na konte Cyprien te. Na lingaki sikoyo. Yo bala en voie normale. Pour de toutes les façons, on a beaucoup de kaka. Siko imaginez, na Cyprien, boya ko kabona après 10 ans, après 15 ans. Mais non. Bino bozaneti dukina afite, dukina afi bango ba ndenge mususu. En plus bango, il fallait ba kabona 7 ans ya couple, mais babaksi 12. Siko ba ko kabona 12 ans. Soki pe lisusu babaksi 12, ba ko koma bakoko. Mais yo, au Corée, ça n'a même pas 5 ans. Ce que ça là qui, yo m'ton gozo perte. Cyprien, yé azane bien. Bien sûr, yo m'tazo fournir yo gaz. C'est peu milik. Mais il pas aspirer. Quand tu as dol, on a mon équipe nationale. On a peine à beauté. On les l'a rappelé. Cyprien. Ah, wadol. Mutu mo waza ondima. Que Cyprien boyo. Bon, bazo ndima na bango. Bango bandima bindime la. Mengai papa no. Ata bache mbondo. Na ondima te Cyprien boyo. Cyprien. Ah, Cyprien. Nasa nini Cyprien nalobani na eloko olobate likamba olobaga nane sengo ndenge wa dol asali tu bokabwana mabeka rande wa dol azomitika baloba yoboye wana na telemeli yango wa dol sala quelque chose nga papa no sina lobi pia koko na nga mbote. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzamela ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama, on a koza ngisaote. Donc na ko le katesana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner, fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama.
Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de qui toko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso jipe kia ma nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. Jipe kia ma, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na kelenge ya combat, Congolais TV, vraiment, ngamu na zana, chaîne de qui toko, ya boss na so jipe kia mataka e boss de boss ya ni ya danger. Donc on va ça dans la zaki. Ya boss na biso jipe Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.